Yoka appelle à Benga Lobby. Pour mon akemuto azofinga. Zelo. Donc, Mbanzanga ok na Congo. Dans ça, souci. La saba qui n'a réfléchir mingi. Le royaume n'a pas fait confiance à casse au trainga donc internet va se natinaki. Na TV azobimisa image. Kuna azofinga. Azofinga mais awa na police azolela. Alors biko tifatiga internet azonga na mboka na bandela ngo. Lelo batu ba mona ka guerre na ena fifisiwa. Soki tolobi toloba makambo mususu. Fifisiwa lobaka na ete. Mais avant man maniki de journal ka TV. Abana kofinga fifisiwa. Maniki ayebi eloko nini azonda kwa fifisiwa. O fifisiwa bimisa ngo meme na TV te. Bon, ngana ko pesa Gladys conseil te. Ngana loba o yeli Gladys. Ete yaka ba film mususu balandi histoire ngo. Parce que yo lelo ozo komelana na mobile no bokomelana ka déjà. Ebiso yaka na message. Yo avoya, il faut vérifier. Benga na numéro na e. Alors, ko to kutande ni. Yo avoya na e. Yo baso bengi so na message. Pe olongwe po ye. Même attendez tout ça la émission boy. Oza sire penable olango komelinga na ndenga message. Na oki na ngafwa na auto pesinga rendez-vous quelque part. Ata kutu na mona numéro no ya te. Na oyo banande ni na ya. Batunde o balandi histoire, bazwande siko mayele. Ke o komeli muninge ko komelanga pe un jour. Bazwaka mayele. Oh, ye Michel autaki na poto, ya fanda na poto ti. Mobala za na kini awati. Tony so za na kini. Est-ce que na Belgique kuna na bela ba malili ane le kaka yazwa ka mibalite? Il faut qu'on se pose la question. Si tu as la Bible, il y a le bino, à la neli mobile pour avoir une bande. Bon, il y a une photo, azani ata bébé butu, bien par amour mundele ou apesa bongo. Si tu as mon corps, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, twende. Natambola monde entier. N'arrive pas à na salle le côté na mokili. Nyonso na sala na otika ngo ba immeuble kotikala. Bakara danger kotikala. Na linga na sala explorateur. Natambola monde entier ne ba dego ka o batambola. Quand on va pas gérer basin balé. Non, gérer pas monde ninga via kindumba na na. To na zala ki na via kindumba. Nde na bimana ba bino nyonso tu. Yo, bongo yo pena oyebi sangeza passé. Tayomo. Na yebisa Karine mokonzi sena zala ya mabe mso na chazemi. Asala ba effort tout. Asala ba effort nyonso. Yekutu na yebisa je t'aime mais ye mokonda soufflanga ba je t'aime na sepela. Akoma kanga mana ko fanda ka boya saye. Oh, maman, yango za maladi oni. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, si tu as Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, là vous êtes branchés sur Afrique Info tout de Frédéric Lorraine, votre méga star de la presse congolaise. Je vous salue tout le monde, la numération de chaque fois vous êtes là. Votre site Afrique Info, chaque fois des informations à vous donner. Tu vas faire bino par rapport à maman comme un rapide dans le monde social, le monde musical, le monde politique, le monde enfant. Tu vas faire bino. Nous parlons de l'histoire, les autres dérangés parce que la RDC pour qu'apporter la diaspora,
congolaise, surtout aussi, et quand il y a des Ivoiriens, et quand il y a des pages, il y a des Sénégalais, et quand il y a des journaux, il y a des pays presque belés, mingi bazolo bela likambo oyo. Avant que dans le dossier que je profite pour dire merci à tout le monde parce que à chaque fois c'est un petit souci, vraiment chaque famille a un partenaire, directement. Le véritable code de Nikkei, je te salue pour qu'après avec tout le monde aimer la terre avantageuse. Je vais côté mascotte, de bonnes choses à toi. Désolé à mon agence privée. Merci aussi à Yale Dynamo, Noël Pito, Tonton Lusanga. Merci à toi. Merci à Boss Jack Sobanoka. Pourquoi pas aussi Docteur Nja du lutter ta don de Dieu. Pour les bons à gaz, merci à toi. Tonton Lusanga. Merci à Noël Pito. Merci à toi de bonnes choses. À Bibi Kapika. Sans oublier Champagne bien à les bons à toi. Et je profite pour présenter mes condoléances. Mes condoléances à toute la famille de notre jeune frère Joseph Mira Berger, tué par de bandits à Colésie. Colésie, ton nom repose un peu. Et c'est que vous allez, vous avez la famille de Mobimbat, ce que vous avez dit, nous avons battu la umzamba batela rabiso batabatiki molimo na weke ngokanga ndeke kanga lokwa ya noiri te kanga tila ino découvrir ti ba bien mutaboma noiri to tanga comme papa mutarante pas mutampe pa vela biso et là bon ma rapport à histoire noiri c'est bon nous sommes dans la communauté qui t'a dans salon millionnaire je suis avec Pito pas les Ken puis on va parler histoire Belé les on va embrasser monde de Gladys on va embrasser monde de Maniqué, on va embrasser mon musical avec Ken Penopito Palais. Si tu es avec moi, on va parler de la caméra, la personne que je reçois pour vous cet après-midi. Je profite aussi pour dire bon travail tout le député. Vous avez qui n'a pas vous avez qui n'a master, vous avez qui n'a pas d'école, vous avez qui les sangs, comme la sucré, c'est comme moi quand on est trop le comme honorable Nabiso, tellement belé, honorable Mbozo, Mbozi, l'honorable Jean-Marie Lecoulassi, l'honorable Rémi Massamba, l'honorable Christian, Daniel Saf, Papa Molière, Junior, basé bien de Colisée, basé belé, oh lelo, comme honorable, même soit avec master, même soukou baleki, alors ça m'a sali ngolo, comme baleki, on a 4 parlements, musala malamu, oh bolwa qui banda, musala moka na 4 fois 5 à 2023 nous aura le bien. Et là, à côté de moi, il s'appelle Ken Piana, Pito Palais. Ken Boni. Bien, Gloire Langi, na pesina nous. Premièrement, Botea, na bande retour Africa Info. Massananga Frank Stemai. Donc, il n'a pas vraiment tout le monde a occasion. Rolanda biso vraiment na pesi bambo tebele. Pesi bambo tebele quelque chose solo à mobile le lobby parce que avec vraiment quelqu'un a le bien makamuse comme la va naître mon peu même la comédie n'a pas senti comme parler comme ça solo que toi balelo relation entre biso au collaborer na mission qui est journaliste qui est na relation bon ba relation ezo kende nango bien pena makasité à 100% na sens que ma solo comme on marché na nenga tendance. Moni le lo soki to koloba to collaborer vraiment bien avec artistes et musiciens et ça la ma solo moi peut-être na kosinanga. Parce que to comme on a ba soutenir koto ba baza pona koto da artistes et musiciens bango moko. Ba fongola ba kuloa wana za makambo bandi na génération na bisoté. Et banda na ba génération ba vient na biso honorable Zakari ba baswe ba honorable Serge Kaembe ba ya na biso joka kabegele donc ba vient na biso de donner ngumba na kuta epena na bandal ba fanatique ya jibe ba zingie ba série zo présenter it parade ya ba artiste et musicien ça la na RTNT chaîne nationale mais ba zinga parce que azalaki na parti pris azalaka ba série wana na parti pris même Eve Awera eza premier te ya otaka Awera premier donc parti ba parti pris oyo e bandi ko tulelo te tu ko condamner pe ba vie na biso pété parce que makambo ngo euta e pa nzambe na satana soko za mutu ya nzambe te kende kozala muta satana soko za muta satana te sambela nzambe makasi parce que okozala tante deux za makambo ngo ebanda nango depuis mokili banda nango ba mise ba on comme le ko imoko tout le monde le boulot ba avec Joka ba Zakari ba mise ba préféré dans la génération ba Zakari ba Joka ba chikinda la kebiso chikinda la ça grâce à la polémique azo se limiter la musique on a lelo ken pe ko datina vie privée ya musicien moko bona carte ken ebitina nombre ya banda ko musicien na bana ye ken na ebinyoso ken o ketina kata ko ke face limiter la musique congolaise ba préféré ba ya wana kebiso bon vie privée ya ba artiste et musicien
Les salariés obligés, il faut au côté ta vie privée par rapport à ba bien ou ba revenu. Oh bazo gagner na kati ya musique. Non. Non, l'école vie privée oyo lingelo ba peut-être eza vie privée ya ba foyer wana nga kota ngote. Nga lo ba vie privée par rapport ya ba revenu qui artiste et musicien tel dans artiste et musicien tel moi to comparer bango ezate par rapport ya ba revenu. Bo ça la comparaison. Na moto musique na ye ezo permettre peut-être à ton ba immeuble à son babaka cher na artiste mususo bozo comme adversaire. Tozo mona ba revenu ezate. C'est que ça que non, baza batunde ya ko comparer parce que comparaison et c'est un rappel avec ba preuve. Il y a ba revenu wana exact to ça la obligé. Et ça n'a pas vie privée que artiste asomba kinda kuna eza vie privée na ye, mais ndako wana sombi yango na mbongo ya musala oyo ya zo sala ya musique. Ya momo na to lobelaka mingi ba revenu ya ba artiste pour encourager ba artiste mususu parce que ça na ba artiste musicien. Oh baza ba mal organisé, basimba mbongo mais esprit organisation ezate. Il faut que la bango makambo baninga bazo sala. Bango peut-être et qu'on peut ça bango peut boule que non natala ki muninga sali bo muninga na pas sala même musala netinga. Na deuxième mois bangi muke, na deuxième mois whisky muke, na tika mois vie ya boîte muke, ngapena lukana so organiser. Ezala na ninga mabete. Ezanga mabete est-ce que l'on oyo biso ba misa mo ba biso ken amwa ken mutabolo kwa ba tapso la position ken mutafali ken ate valbe la kan mission encore ata ya mbina ne ken tukana mutala ni comment fallait faire kota c'est quoi gloire langi to ça la émission rapport ou analyser sur fali bien to ça l'émission générale non comment fallait pas misa ba lobaka abi ken appelle sa position na pe sa position te la ki sika ke non na minute yo muto sala makambo eza likolo céphalie. So tu es sur 100%, muto azana succès à makasi na RDC céphalie. Ou azolanda ya kozala ya msusu na 12%. Ya muto alandi fali lelo. Azana 12% parce que fali. Ce qui fallait à 100% succès. Ezola ki ça, tozomona ba contrat R tout. Fallait azo tourner, fallait azo la so ba trophée. Parce que Herbolo Baken appelle ça tendance trop fali. Bon là que ça a arrêté sur les trophées même dans l'année 2018. Parce qu'il fallait y a plus de 30 trophées à milliers. Bon trophée les Bogards. Na soirée où il fallait négliger qui. À ce qu'il y a un côté léger, les Bogards à qui on a trophée, à ce qu'il a fallu à même n'a fallu. Vous en comprenez? Donc bon, quand nous avons na bando bimi ça va bien comme ça les Bogards. Les Bogards azana na vocal yoka te na mboko. Que vocal mo les Bogards yemba yoka nezate. Menga so biso na kosi na ngate na yebi na ngate. Vous comprenez? Keli ba banzembo, on va pas boire nzembo mo matisu kake. Bon na ye banzembo te pourquoi? Musalo. Beta na nzembo mo non, na ye a poto yemba te na ye poto sala émission to solo la. Vocal yo linga minga mona musique. Ya mission mo yemba vocal ka. Il y a musicien. Moi, il m'a dit Congo, oh lingani. Parce que il faut qu'on ait un piano. Bon, toi tu en as réfléchi. Quel piano entre ma chroniqueur, ma chroniqueuse, va nous ensemble. C'est là, nazonga kaka nengo lobby pour na vocal, na golo baraka. Neti vocal avait na so konfiolo mide na linga vocal yana makasi. Koleka ba vocal nyoso na yoka na mboko. Botika ngai na langwa na ino na bolingo oyo titango na kosutuka na yeba mabe na ye nga moko. Obi pourquoi na imbi bongo? Na expliquer yo. Omoni lelo soki olingi obala famille epekisaka. Neti na ko lo exemple nanga famille ba bisanga ba lobi ken. Moi si olingi obala to lingi ete. Non, c'est là. Moi si olingi s'engager na famille to lingi ete parce que basi ya pembe baza basi o ya makambu ebele. Koelo via bambanda, koelo makambo ebele. Yango na raisonner vocal ya ve nanga Koffi Olomide. Donc boti kanga ina langwa nanu na bolingo nga na lingi. Titango na kosutuka, ba mabeo boloba. Na jijango nga moko, toka bwana na volonté nanga. Mais boti kanga nanu na langwa nanu na bolingo. Et na kosutuka ke makambo bolo beza solo. Peut-être tu as occasion à Kabwana. Maintenant, moi, si tu as dit que tu as biso, oh, bah, tu as 13e année. Tu as 13e année.
Donc vocal yana na sepeli nango kaka te par hasard. Mais na pesa des exemples pourquoi on s'en comprend. Na sali balance. Olinganze mbo 2 millions. Ade yango na bo. Kali bolingo pota on a pas 4e place bolingo pano. Bon, bolingo na tchaka ngo na dernière position ya vie na ngai na sens que non, première position ezali il faut na travailler na linga musala ko leka makambo nyonso ya vie. Lelo soki na ozwa te. Même moi si yango ba angelo batondisi ya bolingo trop. Soki na mona ka $100 te na mona ka provision te to la nzala. Ako préférer à choisir na choix mususu. Deuxième position non, deuxième position ezalaka deuxième position ezalaka rêve na ngai ya vie ekokisama. Non, na rêve na tambola monde entier. Na rêve akutu na sala eloko te na mokili. Nyonso na osala na otika ngo ba immeuble kotikala. Bakara danger kotikala. Na lingaka na sala explorateur na tambola monde entier ndenge ba deko ka ba tambolaka ba découvrir place bozalaka bo place boz dans nga souci na nga na monde o nzamba tindanga eza découverte. Donc na sepelaka na découverte. Na lingaka na tambola. Oh nyonso na oka na sango oh nyonso na landaka na ba film na ngana vivre ngo live parce que moni lelo soki otamboli te obanda mona makambo nyonso eleka libande za danger tandis que za na danger te mais obando banga mutu mwa uti poto panique obando be prêtre mais soko ke amso poto ngo pe boye amso ye akoma mukala na soko fandi sa vie na kin okena maleti na yo ke poto peut-être obando bimisa bato wana tu ya poto zoko tsaba ba restaurant bangonde ba otambusa yo ba bengo grand prêtre mais biso pourquoi kaka soki bango ba ye to benga ba grand prêtre tandis que ba $100 ba 200 ba 1000 o bango ba zora kuna biso pe na kini to zora na biso so pona kolongola frusi wana ezo sena kokende ba affrontement ozo fréquenter partout o mona ke ba frusi wana ezo longwa ke batonga na mona ka danger mais na ye awa baza batu normal lelo na pesa exemple tout le monde a moins à porter ce qui a été Kinshasa. Donc, pas tant la bien, il faut que louer les taxis express. Ah, bon, que nous les taxis express, il faut louer soit jeep, moi, attendre la nango séjour toi. Mais ce qui est porté ça le contraire. Moi, na porte so sengier, bon louer taxi, à bon y soit des taxis à cher. Tomate à bis. Mais na Kinshasa, il y a moi na porte ni na mata 207. Na kini ba matakate, na kini ba komi ba to ba vie bombas. Vous comprenez? Ah, il faut taxi, ah, il faut l'accent Lix, mais quand on a besoin de TGV, de métro, de bus normal, taxi coûte épais, ça va ensemble. Dans Babylone, on a une surtout pour comprendre, et ça, il faut. Aussi, elle a rêvé dans la découverte du monde. Troisième position. Troisième position, ils ont encore. Ils ont encore des balobaraga. Bana baza 3e position vinanga. Non, 4e te wana comme le gebele. Tozana kati ya meteo bando tuna mambo. Non, bolingo na tiango na dernière position parce que bolingo soko tiango na première position au kufa avant. Soko kotani na erreur moko na bolingo bela AVC au kufi. Da bolingo zelo ko mo ko se contaka na ngote na première position. A te décevoir yo zwango normal. Au moins on vivre no longtemps. Quel nous aura fait un moment où il y a la boulevard de bolingo nalinga mandanga linga bolingo mingi te bolingo pena mwasi nalinga na ngo mingi pourquoi on a patience ye moko ayebi nde tofandaka wana eza ba secret te akomprenanga déjà que akomprenanga déjà mobali na ngai alingaka mingi koluka mbongo alingaka mingi ko se concentrer trop na ngate olinga bolingo te ndeni expliquer ba tubia ko na ko se concentrer na mwasi te na ko se concentrer mingi na mwasi te ça c'est l'opinion opinion nanga bagu nanga ceux qui nazo se concentrer trop na yo nazo perdre énergie ou nazo perdre ba force ou ko nanga na kendo luka parce que ça na ba ya mususu ba fanda ale ba passer la journée na mobimba atala ra fait c'est moi si ndenge za mutaka langa vivana na ko kakote yana batu mususu apasara vie na ye alaksa moi si na lingie makasi aza mutuna tena sama kolo alaksa moi ngaba biloko wana ko linga ngote non na ko linga yango penate non soki déjà na komi na ba bolingo bongo na tomber na berere de un ngaza la gigolote ngape na pona vivre na mwasi soko ki ken na vivre na mwasi c'est que ken penanda sala dépense
Ozo comprendre bato baye ko la vie wana ya ko sise ya ko fiba ya ko sala boy babulaka déjà que basi o basimbaka mbongo pour maîtriser ye bien il faut la mettre à côté wana siko ngasiko tellement arrivera ba vie wana te en tout cas pardon quel le battement moi j'étais un peu à moi si on appelle le bouquet restaurant de un an na garçon azaka 3 mourete. Parce que retour nanga ba je t'aime mana si na sala moi so na yebi ça je t'aime tozana 13 ans Léon a parlé. Le baron chaque fois. Non le baron de si moi ne si tu exploiter moi si là déjà. Au salini. Moi ne si là déjà et c'est là. Il grande na bo epona so moi si nanga na besoin nyoso dans autres moi si nanga na bandela si je t'aime. Ayebi déjà que te nazana ba point sensible o soki no simbie ayebi que mobile nanga azoluka matisanga tension poza asa comprendre place naza ken les ala ki otamwana mo sanze mo ke restaurant mo ke bosala ngaka bolingo wana ngaza na ngote nga trop koluka la yo mona ate na lala ka so libanda 4 jours à 5 jours moi c'est nanga comprendre que John nanga ti alali na palette azoluka ko tomba po gérer basini balé. Non, je vais pas monter ninga via kindumba na na. Tona azala ki na via kindumba nde na bimana ba bino nyonso tu. Yo, bongo yo pe na oyebi sanga za passer. Ta yo mo. Na ba niveau na ba niveau na te Gloria na moi capacité nanga yo za moi si so na vie je termine na 12h de 13h na lemba ba appel na lemba ba message. Oyebi nayebi te zo pone ngani ko na se ko ele gira mambolo nayebi sa Karine mokonzi se na zala ya mabe msu na chazemi asala ba effort tout asala ba effort nyoso yekutu na fsa je t'aime te mais ye mokonda soufflanga ba je t'aime na sepela akoma kanga mana o fanda ka boya sa ye oh mama yango za maladi oni bongo yo ndengo za na pe na ndenge nga na za bo yo pe na so je t'aime. Mais Gloria téléphone nga na so ebisinga pe na bana maman oui oh boy lo ba oui c'est genre de il faut appeler l'homme sur parmi l'homme sur pas maman bana ngam c'est ko tam singa ninga maman 4 millions ala l'homme sur le ba on te ke ya 4 millions de oh yo ngana to ebi ninga za ezala nga yo so mutu nga 4 ebi ba bilonga linga. OK problème ya ta merci beaucoup sur la comprendre que na ebi ngana na vivre kan piana avant to ngale kama na bandi tant que mon bana no ke bon poto yeba OK non Ken piana avant comment les caméras mais les pour la même que pour comprendre qu'elle vivre avec comment gérera vie na le ba chroniqueur on a ba chroniquer ça ba sam bon mon sale manango kaka mabe depuis YouTube kota nango musale beba tout le monde mais ça bateau ba sala musala bien na bakanyo surtout exception za la kaka za bateau pe ba sala musala bango bien dans le bateau que tu as mamile la narao dans le bateau que tu as papi mboma na barana biso na ko le bateau que tu as na ti lokole na barana biso barani oh mais biso batu ba ebi to mbutu désordre même yo za na kati désordre dans le bateau que tu as Frank Stéma na na biso ayo pe mbutu mais na milongol te est-ce que yo ki na milongol ya on a milongol te ero ngelo la potina liswa muninga bilongola na ya yo mokoti ngapena na ka mbutu moto pesa ya jambe ah on appelle ça na moto ndeni moto pesa ya oboma mu oh yo moto ola kisabiso kicholobi faire afanda ka désert ozaza mutu pobino bol na bo jije ka o ya batu yo yebi na ebe lo tenga na mayambi yo ndinga da biso siko genre na biso to bimela na TV to bimela na genre ya ki série te donc ça na comme série pop na ngekufi ozala série avant la TV oh bon cause la série andeni c'est tant avant la TV vous allez andeni o so ka église mo ba so ken piana za te ya bon vous allez sur photo à l'église il faut te à l'église faut te ya quel bien parlons maintenant de l'histoire de l'Inglish biso gouvernement l'Inglish diaspora congolaise de l'Inglish ba ivoirien ba presque bi bazo le mélange le ko qui recherche de la fille na mobile na page RTNC et Zui comme côté par Zui Makambo par rapport à l'histoire il y a Gladys Gladys la fille victime na kati ya couple il y a Tony Son oh yazali mobali
il y a Michel Omba, Michel Maman Omba, avant mon sac en France, à pardon, na Belgique, mingi na Bruxelles, on a dit moi si à Tony soit en bas là, qu'on benga Gladys, qu'on est en ndaku, qu'on a téléphone à mon bali, qu'on luka côté là, message ba mana ko ya mana moko, amoni photo moko ya mbanda, azui anga benti mana ndaku, abeti mana kangi banda 2 jours, tina suka simele tina mbeli, mais na suka nzamba la sœur de la femme en question, et il m'a protégé qui Gladys a biso ko bana bomano, avo bomai bomana no. Moi en ayo par rapport à moi que ça fait trop mais la carte vidéo sur quoi voit mobile na carte donc il y a une autre vidéo na ken peut-être que mobile comment on est là quoi bon sani point de vue de cause analyse donc ça par rapport à kabule qui na couple Tony Son bon analyse na premièrement auteur sur la norme maramba bolingo moni lelo na vie moi na mobile il faut diriger bolingo na yo au début déjà il y a un engagement aux autres moni erna loba kozala na loba ni kozala mukala o dépendrait pas basi o bando kutana na makambo boy neti ngande na bo nga lesaka mwasi na sala ka nyoso pona mwasi ngamo na zoka charge ya bana nanga est-ce ndimi mwasi nanga aozala capable ya kosimba téléphone ki téléphone nanga bando vérifier makambo ou bien yoki mbanda moko bwaza quelque part yo mwasi nanga ya ndaku okozwa pena courage ya se déplacer yo se fa nanga ozwi abenga mutute obengi si pe mbanda tina pale est-ce que oza courage au départ mobile ayebi ne kokumbela ka bolingo na ye na mwasi na ye soit il y a dépendrait pas mwasi comment kokoma na niveau ya muto yo zo konza muto yo lesaka muto a dépendara na yo azwa yo akangelo na chambre ezola ça déjà ozara irresponsable na kati ndako muto aza responsable moi c'est kokoma na niveau anate moi c'est soit akomona mbanda moko boyeboso laka soit akotomboka kosala matata nyonso tu akolela pe oluka façon moko boya bondele mais moi c'est akomi na niveau ti azwa mbando yo bimaka naye abengise tina ndako asali out wana seke yo yebinde bokumbela bolingo na bino seke moi si nda dominaka ndako ça le coin mobile psychologue à bongo non mais moi c'est mon sous à violer te ko pesa exemple na ndaku na ngate ngande ngai na domina ndaku na ngabiloko ane ya te moi si na nga dépendaka na tout so ya yoke loko aloba akoswanisa nga moko akokanga pe biloko akepa na bango pona art peut-être nga na kosengende ba bolimbisi mais azwa pena mbanda na bengise tina ndako estika la ce matin oh estika la ce matin parce que moi si ya solo moi si wazo dépendre na et pas mobile na ba intérêt mobile abanga nanu ko boma libala premièrement amona soki libalo na sale erreur na perdre dango emso libala boy na zango esute moi si ya solo abanga kananu libala ne kufa mais moi si azo commettre acte azo banga eloko te c'est que yo mobile dépendaka na ye conseil no kopesa la fille en question Gladys o ayaki vers moto abengisa kin le kwa abima le kwa ngene mobile akomi na téléphone mobile moi ça no waki makolo Gladys so ba beti lelo o aza victime lelo o azo ba kamne presque ba comité nyonso ya biso ya na bazo belena ba Sénégal ba Ivoirien bazo belena kamne moi ça na Gladys ko pe ko ba ne pona likutan pona problème na bon ngana ko pesa Gladys conseil te ngana loba o yeli Gladys ete yaka ba film mususu balande histoire ngo parce que yo lelo ozo komelana na mobile no bokomelana déjà ebiso yaka na message yo avoya il faut vérifier benga na numéro na ye alors ko to kutande ni yo ka vo na ye yo bazo bengi so na message pe olongwe po ye même attendez to sala ba émission boy oza sir penable olangi komelinga na ndenga message na oki na ngafwa na to pesinga rendez-vous quelque part ata kutuna mona numéro no ya te na oye banandeni na ya batunde o balandi histoire bazwande siko mayele ke o komeli muninge ko komelanga pe un jour bazwaka mayele bazo kama ile ko bani pona Michel moi so abetaki moninga na nifasi mbele mbele abeti ba ceinture alors le bamatike mutakala déshabillé Emily moninga monde entier bon ye Michel autaki na poto ya fanda na poto mobala za na kini awati Tony Son za na kini est-ce que na Belgique kuna na bela ba malili ane le kaka yazwa ka mibalite
Il faut qu'on se pose la question. Si tu as la Bible, il y a le bino, à l'année, mobile, pour avoir une bande. Bon, il y a un poto, à zanya ta bébé bouchou, bien par rapport à Mundele ou à Pesa Kembongo. Pour moi, atteindre la mobile, pour Bolingwane Zolaksa, mobile a dépendra na d'intérêt à moi si. Donc, mbongo moi si azora na poto, anazora pas nani. Parce que les lots na poto musala $5,000 ezalati. Yo fouté la mobile non ndako ya cher wana. Fiston musheni yekutu to tuna ndeni. Ngalo sala ngano awa. Baby ko ba salaire to ndeni. Ngalo bibo na poto salaire ya $5,000. Ezala raté. Ezala. Qu'est-ce que c'est ça? Désolé. Et ma compagnie le roi ndeni ro différencier biso. Ils bien en plus. Non yaka. Fiston yaka leka weli mushena yanana. Ba salaire ngalo bibo yokate. Tonison, na capacité à ndawa foutre la rane cause à combien par mois? On a 700, le moto bas. C'est quoi le moto déjà ndako? À 500, à 700. Moi je suis supporter déjà ndako. Ndako wana il faut qu'on ta provision chaque jour. Ndako wana il faut qu'on excès à chaque jour. Ndako wana il faut foutre bana misala. Dans ce total calcul, il y a revenu il faut bima ndako wana ya par mois. Il y a engagement kaka ya ndako. Kozwa ba courant ba mai. To ko kende déjà au-delà ya $1,300. So moi si on a gagné à combien? Il faut tout l'andela non na pota sala ka musala nini. A gagné à combien? Ce que na musala sala raté. Ce que na papa moko boya mundelo ya dépendaka na ye. O ba mbongo ya tindela ka mobile utake papa wana. Omoni lelo ko raisonner, omoni bato ba sala ka zuwa makasi. Faut ba ke bango moko na no baza batu ya mbilinga. Parce que yo soko zo sala vie ya loengete. O raisonner mobile na hotel ya zo sala vie wana netinga nde naza boye to fanda na bino msu to kabwana ga mso ine mso 0 est-ce que bomona nga pena na zumwa moi si mona cha mais parce que ça sala na ndako kuna isolé siko nga na sala vie wana te ya ko tricher comment nga na raisonner le mobile na nga ke moi si na nga ki azo tricher pour nga na ba no contrôler téléphone ya moi si na nga trop natala nani abengaki nani akomela ke message c'est que ça vie nga na sala ya ngonga il faut na considérer moi si na nga zo sala soko moni moi si na komela na niveau ya lande la téléphone ya mobile na ye aye ba conversation ezali vie oyo ye ya salaka na bité soko so ina aloba mabe olimbisanga na fia na limbisanga benga na yebi mutu asalaka zuwa mingi ye moko azalaka nanu na vie ya mbilinga parce que couple oza stable ezalaka na bazuwa mingi te moi ça apesa mobile ne confiance mobile pe azopesa stable oh mais couple oyo ezalaka ke non mobile atembolaka banzela mabete moi ça tembolaka na banzela mabete basala na kapena zuwa te ko contrôler téléphone ya muninga bani basala biloko wana te. Eza ba musicien mususu awa pa fanda na mwasi bien mbutu banda na téléphone. Mais na ba couple mususu to yebi. Que mobile aza na confiance mwasi ne mwasi pas na confiance a John aye. To se ka couple net ba fanda ya fali. O santé pe na couple o eza couple ba pesa na confiance. Vous en comprenez? Donc c'est comme ça. C'est comme ça pour Tony son colo banini pour Tony ou à mettre à terre à film pour y aller colo likam. Non c'est na ye na jige na ngati ete na bi via benarate. Mais soka mena via ki jigolo na senya lukaka musala bien. Azade ingénieur de son. Tony son. Ingénieur de son ba futa ke combien za engagé te ezaka musique moko soki musique monani na abonga za client chaque jour aluka musala za engagement musala ba futa ke par mois peut-être eloko ebomaka ya msu mwa mo boye kope monana kite msu 2 mois kope monana te 3 mois kope monana te po oyebisanga azana bar kite sa minicho batutu o tiate ke lwana ba iba na ba mbongo donc na bar na funo là. Poni bolinga la vérité te. Ça rappelle là-bas. Bongo yem sanga copie à bar, vraiment bar ya na bongo comme. Code bar. Ce qui est qui est talaka ba barman $20 par mois. C'est yo ko lo bar pour gagner belé ko za la $80. Soko to longo limbongo ya ndako ba tozu ya location.
Ozo pas ba pote ka pe masanga belé, il faut sambela na sa mutema ke mutu moko akufa na quartier o matanga ezala po ba na ngeteka. Est-ce que bato bando kufa chaque jour? Na kufa chaque jour. O moni copie ya ba na copie ya mutu ateka. Zela na expliquer yo. Ya bato ba kufa na ba place différent. Nga lobi na quartier wana. Faut sambela. Na yebisi yo copie ya bar o teka masanga na copie ya mutu ateka cercueil eza copie ya ndenge moko. Bakotaka mbongo ka jour mutu akufa. Est-ce que combien de kufa chaque jour? Bongo batanga ba kufa na quartier ya bar na place bar naza. Tam hôpital c'est comme tabela. Tengalo biboye. Lingwa la na pe basal balela bibembe zaka na ngope mingite. Kasi asane fo ana pomba yo lele bembe. Comme référence mais aussi lemba la sanef. Bah peut-être on a chance pour côté na moi bibembe ya toi. Voilà. Mais il faut pas barrer, il a pas belé, il a rien mon côté. Puis à son nom notre vie, lui c'est notre vie, lui c'est de nous. Il est mort le 24 janvier, le jour le président de la République a prêté serment. Nous avons ça fait vraiment mal parce que c'est un nom trop bon. Il s'appelle Bonetesco Motomoro, bien trop même. Il est parti vers Bonetesco Boyeba qui va dans la barumbu Boyeba qui Boyeba qui va aider mi débat na sima bi mi débat ba mozara carte tout en molette ba mozara le tunnel pour le tunnel papa comme le Bonetesco Motomoro bien. Oui, bien sûr que il fallait d'abord très bon même. Il est parti le 24 janvier, le jour le président de la République Tshisekedi a d'abord prêté serment Zambé Azumoni mon habilité cette cas malaise volonté scolaire accueilli son âme repose un peu aux alawana pour na koyese ki atolinga ki attaqué à sa kaya biso ken piana siko lelo oyo makambe comme maboko ya l'état babi to kaboni pe biso na basi ya kin to kaboni ko lo banini makambo elekaki ane comme na niveau à l'état bon et comme na niveau à l'état pour viol elekaki na kati viol ezalaki déjà na kati ya kolongola muninga bilamba imilité na ye ko exposer yango wana nde komaki siko eloko mabe nga na wasenga mibeko kaka ye jouer wana wana makambo so comme na niveau à l'état ezala so makambo sala analyste non ba kanga moi so bengisa muninga koma yo ko longola muninga bilamba yo zape mwasi ozolongola muninga bilamba ozo filmer et publier ça déjà acte o nga o sepela nango te hein ba refouler na no place za kuna mundel ba refouler na aya ko sama justice ya Congo quel peu na mambo qui n'a pas peur dans la raison on a moins histoire quand il est tenu son bonjour madame émission na yona tenu son jeu. Tu as bien parlé, c'était un garçon gigolo, Ayana no potote, abala moi c'est mon sous-soisa, azali awana Londres, na moi na 7 ans, azamwa na mabe, azamwa na pasteur ye Tony, azamwa na lingua la tala ba photo na ye, na moi si na ye. Il y a Londres, fille Oyo, allez Saraya Mamébélé, il m'a envoyé même la photo de la fille. Je ne pouvais pas exploiter la fille parce que je me suis dit, Azamon, quand on a libot en décorana, toi, boy, tout le temps à Kombonaye par rapport à l'Ikamouana, Kombonaye pour voir la fille en question, surtout aussi, faisait un mot, tu as la fille à Londres, banane mon amour, et moi aussi, la fille en question, tu as dit que moi, je suis allé à se retrouver. Toi, Tony va t'aider à Rajigolo. C'est l'histoire à Tony Son. Bon, Michel Mtabala Tonisson. Yango j'ai la rage. Dans un poste ça au mabe par rapport que on a mettre hôpital là zo kufa zo la mobile nanga. Ce qui na kufa que on la na mobile nanga ye ngobeta nenge comme ayo. C'est que moi ça avant d'akana toni na vengeance. Bon, côté wana na yebi nanga te. Omoni ba makambo peza bolingwa bato. Soki to lobi to kota ngona mozindo to tika na soni. Amsupe mwasi ana salake loko ana amsaza bolingo na ya Jonae. Jonae peti nenga wale kana ba mikote azana na bolingo mwasi nae. Yo kasi mwasi ngo so apesa kembongo yo linga atika mwasi ngo. Baka yo deju na chambre ken. Oh kasi souffrance ya mbongo ya lia kati. Yo ronzi mama sabeto mbata. Mwasi azo kabela yo mwasi azo futelo ndako abeto bambata nenga lingi. Tera bolingo ta bo papa ça siliki pambata. Ah ça la ngonde ni kota exemple pa na ngate pour ça le maté. Téléphone na ngakutu patience boya simbate bongo siko mbatango ah ngana ekutu tozo apeta en discuter te. Tokuta na kana msusu 0h msusu 5h du matin na koti na laver na zobima. Ken bosola ta na couple de. Tuko sola na tinini ngana sola na ende projet. Kendenge zana
tosala boye toya na projet boye omoni mwana azokola biso tokoma oteyela mingi ya venir nga nde omoni Gloria te nga na patience ezalaka patience omoni nde eza boye na na mbongo non yo kasi bamwa babebe bandini nini nga nazaka bolingo wana te nga mamana o bebe o nini no wana botuna bamasa so bafranki makambo abondela wana esi toleka beta mpe esi toboti bana bakoli nabondelaka kaka nabondelaka na bana bakola nga nabondelaka kaka wana eza mabolingwa bato baluka bebe nga babebe babotama bana nango mpe ata yo moko Ken, nanga ibala, pourquoi olingaka madame no yebisaka emoni. Bala kolinga ndenge. Yo moto liganga tu batila ko elitoy. Non, bon, wana makambo mona ko beta mate. Eza ba le passé. Na vie no bina basi combien? Bana ko bala na vie na o basi combien ba. Bon, na vie na nga vraiment avant na bala na tshaka mo bazemi mo boye me bana ngo bazaka de dégager ba libanda mboka. Na bio bana basi combien? Basi combien? Ah, Gloria. Et bon, on se pose dans la liste. Parce qu'on a avant de temps à basi. Au nom de Jésus Christ dans d'autres. On a des bon, Jésus peut sortir au lobby on a des Jésus muto. Na liste, on va pas comprendre. Tenga lobby boy. Moi na tanga basi yango ezate po am su yo pose dans la liste. Ba problème ezate to. Ba to ça l'émission. Ba problème ezate kasi. Tenga lobby boy. Nga lobby boy. Moi na tanga ezate po am su yo pose en kati. Am su leki no pose en kati. Lam su bande konanga. Ah. Fa mi bal nga ngino na robo se bosa mtamanate yo robo se bosa manate olinga kana la komoni non to sauter rapage to sauter là linga mwasi na ngana mine olinga ndenge meza makamba ko bondela mwasi akende boyo zolanda si masala boyo zosala yozo kende kaka wana basi tema mineno bopesa nga pe na kenda na zofuka mate yo kenda na fuka mo baleni na lingi ko mwasi na te wa maloba nga na ebisa yo po mibali mususu baza nenga walinga basi non quel bien trop peut-être kamba couple ya stoniso couple conseil no couple sa couple wana na mwasi wana pota bia zo asime to prison okende par rapport non ngana conseil pesa bango te ngana osenga bakabwana na osenga bakabwana to so stoniso za jigolo basi amongo baza ebele kota na Facebook iluka mususu ozwaka po olingaka na yepe na Facebook ozaka na oyeka na Facebook na Facebook yango batondi tala ebele tolinga na Facebook to boy na Facebook to kabana na Facebook to boy na Facebook comme dit en plus moi sango pe alingaki na ye pe yo lisusu tonite da yaki na décision ayaki na décision lukaka loko boka bwana bino Rose a raison, si moi ça là avant c'est gagner la décision mon bruit. Mais oui, avec un objectif ndé na kebo il faut to kabwa na biso. Je la rage, na kanda. Dans ça je comprends maintenant. Quel piano. En plus marambu moi ba sentiment bilingue komaki moi muke ya moi ça lobaki te moi mobalo azo l'excellente. Tika na ça lega te. Tika na moi c'est abatu venant pardon. Tu connais que na moi caresse. Caresse ndeni. Siko yozo lulanga vieni pona mo zo lukonzo. Te okoza lo lulanga po oluka o découvrir ngabo endeni. Te za mission non sala te, o sala be mission boite. Avec elle aime ba beso prendre votre vie quelqu'un. Bon après émission to fanda ta seyo to sola na expliquer on ndenge maramba ngo ekenda. Te amso yo ko mo zo luko découvrir. Yo poza moi singa pe na te nga lobi boy comme yo zo luko découvrir ba question na toke to poza nango na chambre to poza na chambre ndeni kasi po yo beti olinga basi msuna benga patience na ebise te nga lobi boy comme ba question ngo lekito bosola bien mais soki to silisi émission po balobaka pratique il fait à la trop que théorie au toloba na maloba to silisi émission to kei je t'aime to ça la pratique yana lobi boy to silisi non zelate mais pas tu vina ya mwana nga lobi to silisi émission awa comme yo za na besoin mona ba pratique pour na théorie c'est na expliquer trop oso comprendre te to kende na l'action pratique en plus il fait to ça l'émission to za moi si na mobile
nyonso to ekoya oyo yebi kusala bien parlons maintenant Gloria baza ngoza ndeni oyo ezomingisala mokili affaire yo na mani obike depuis to bande émission zotala nga zopose bakeso zotala fort omona obi muto maboko minene boeseke bino basi bokoma otimba muto ne maboko aboye misapi boeseke Nzambe mama sa lula en pleine émission o mamba babilo ko ngwango to boye problème bon comme là quand même ça c'est pour faire bonne quel to Jérémy nga la ka parce que ken ni mo ka c'est la vérité nante nanenga nte yo hotela ngo bandi na otanga na misapi ko ito to na sem so fatali na to na makolo botali na misapi nde non basi bakoma koyeba te misapi a jo ndenge za boye ozo bakoma jije so na misapi je suis vraiment désolé parlons de l'actualité et comme makambo ya désolé vérité soki ebimi comme bon talana na tshelo yango sikobo quelque ça non je disais à faire Yona Maniké oh lelo bemisho c'est ma chef famille de sana kombo na yo quelqu'un il est très quelqu'un mutu mabe quelqu'un oyo ngai oyo mkena bundela yo yimta bata site na yimta fula site na yo il est très intellectuel bozo ela nini na mutu oyo zaki associé o bazaro fingira roba tout ce qui est grave oyo vit à grandeur non na poto mais yekutu à côté de la grandeur mais puta grandeur na vie momo ya mabe o mukile ye bikentene entre toi man ki bozo ela ni bandana no tokende na to répondre na loko moko afinga na no loko albosoni o ngana ko kena ba OK konfinga so le longa muto finga il est très et ça la raconte plaisir à toi pour grand prêtre auto sambela mokili mobimba atanga classe te comme on est Jésus-Christ d'ailleurs ko to kotanga classe bo atanga ngote mais lelo biso nyonso to fuka maka na kombo wana kaka yango esala biso tozala lelo na ko loba muto asalaka classe atanga classe te muto asalaka na classe atanga na classe te comment ya yo yebisanga siko muto asalaka classe muto asalaka classe on vire mbayemba te kasi yango sala kelesi atanga kelesi te pas comme ça la même sala kelesi ya yemba nzambe na likolo kutu atanga kelesi te asala oseya asala mabele oyo sanza na moye asala banzete na bibwele yoyo donc na woloba mani de tona lobi kutu eloko abia lobi afinga illettré nga atanga te ya intellectuel non na mona intellectuel moko te depuis na botama abota na âge à 14 ans soko moni moi sa boti na âge à 14 ans abanda ikundumba na âge ni siko yo lobi non répondre nga refinga mani de John te aza sert na biso avec beaucoup de respect mais to kende nga illettré ye mutama yelo asilisa ba université âge à 14 ans déjà au botaki na âge à 14 ans c'est qu'on soit qui s'est mis à 13 ans posez mes salaires 9 mois wana eroye ko bota c'est qu'on soit qui na 13 ans oyo botela na 14 ans ozo comprendre sikoyo mobala ngobe oyo moko betaka lisolo ngana kimaka ndaku na biso nakutana na mobali moko a senta na nga na balabala seke mobali wana bon azwaka yo peut-être na vie ya balabala faut qu'on meka ko expliquer biso bien so yo botaki na âge à 14 ozwaki siko tanya kokutanga classe yango ndeni parce que na âge à 13 ans déjà kata classe ngana yabi mwana komaka déjà na secondaire na ba âge à 12 ans nde mwana mata secondaire deuxième CO te nga lobi boye première ou deuxième c'est que yo bandaki déjà vie ya mutu pasi ya okima chebino peut-être na primaire koloba français la cité que yo intellectuel yo lobaka français danger lobaka na français danger bokola na français na parler lobaka français parler peut-être vous appelez non mani les gens na kida poto te biso to kuvaka papa na bango azalaki kotinda bana na poto soki mwana ozwi diplôme sala na kisinjo émission soki mwana ozwi diplôme atindi balamo na poto cadeau père na bango azasala bana ya mwana soko tali lelo ke ono ala biso photo ya poto mona photo ya poto ezala na ngote ozo comprendre donc na kolo bakaka yo yebi français lobi français yo mutamayele biso ba illettré ba problème ezate biso ba illettré parce que yo za mutamayele comment yo landaka bato bazanga mayele ba gérer parce que yo ndo za mayele
Ce qui totali bien en majorité, il y a des leaders qui ont mis ça danger. Les leaders qui ont danger, ils ont classe belé. Et ça a confiné à quoi. C'est que les musiciens, surtout au Congo, ils ont lingote. Bavando lingote, surtout tu vas faire, héritier, fali, papa chéri, ça n'a pas université. Mais grand leader. Yo finga bateau non, yo intellectuel, boy. Ce que yebisanga. Ezako te question moko bonga na ko répondre te. Ah koza la ignare, ce n'est pas grave. Bon ignare wazo kamba batu na marambo ebele. Quel pénal grand tour na ya côté grand tour na ya jeune Swahili o yebi via yana mabema ya défendre yana yo de lo ngo très aux attraits vers ngo très aux attraits tout na ba finga raye et plutôt yebi ke te zela to ke na question il est très wana yo mutamayele tozuna no salaire on le na biso manik de John azwaka na fimbu est-ce que mutu o aza mayele comme il y a le biais intellectuel o resomba bénéfice kata matela o yo moko o bandola la te yes intellectuel biso bazoba ata matela na yo moko ke matela na ngai boye yango na la elaka ata matela pambe kozate ata moi télévision to sale effort somba TV moi TV à place de koti soba yoki posa ya komela moi loko aloki client zui ateki siko yo mutu oza mayel te ngana azoba mais zoba moko très bien organisé. On a des locaux de gloire. N'a ça non émission, n'a pas na terrain nanga. C'est ça qu'on se met en Turquie. Oh, soko lingi, ngana mutu na betaka lisolo ya lokuta te soko lingi tokei. Soko lingi tokei, to sali émission, to sali na soka émission po ngande na bo ebilo msu na lobaka. Na lobaka biloko mususu pona kokumisa nzambe. Nana nga mwana reste na mwana mobola. Mais na moi muke o nazo luka moi courage kala inga kala technique nanga ce qui n'a vu des fils kata terrain pamba un sous terrain munene bon parce que ça terrain munene batu to ba yebi 25 sur 25 ya terrain munene ya terrain munene o e ko botelo ata 3 parcelles pour diviser au tongi faut ça 25 sur 25 zo ba na za terrain ya 25 sur 25 zoba wana kaka oye yezela non zoba wana kaka oyo zoloba zoba wana tangisa bani na ba école à cher ozoba pande zoba wana kaka oyo zoloba zoba ngwa jeraka batu combien nga natika la loba jamais nga na mutamayele soki ndenge loba bato basalaka ba émission d'intellectuel boluka ba papi mboma na banati lokole nga ni kotsa na katite na kosi mete balete na mi kotsa na katite donc c'est wana ya malamba walanda te wana ser na biso ayebi ye moko na la so le preuve ane bino bolo baka Manik de John asala ba émission afingo chaque jour kaka chaque jour afinga nga wana ezape chaque jour abenga nga zolela ka ba $20 te nga lobi chaque zela pardon zela te yaza wana zoluka mbongo ye aluka mbongo chaque jour po amela ye aluka mela siko po bomona zela na luka te loko moko po omona ke non bata mokili ba mona ra Manik de John afinga eken bona boy mais bo comprendre te ke zana te zela na luka nanu ozo comprendre donc kaka zoba wana kaka oyo kendaka mapena loba na vie nanga na kotika jamais que Manik de John soit lelinga problème na aider te na ko bandaka ko aider ye ako mema makala ya moto na eti jour akokufa ozo ba bolam ngasoki na sela ko bolamu même ofinga kanga na bando sela ka bolamu na la soki nga sola kana ya benga nga chaque jour yo ka pela benga lobia po mona ke muto azofinga zela donc mbanza nga na okena ba Congo dans ça souci la saba qui na réfléchir mingi le quoi yo muta pesa confiance à kaso trainga donc internet va se natinaki katemena kina ko ya kitamona tongo pona azomona tongo inga za bezo na ngolelo onga na okeba Congo yo zawa aya ki na bana awo ozo comprendre alobi nini awa mais na TV bo mona Manik de John azofinga mais awa alobi nini comme yo muto ya nanga na internet yo décevoir nga yo muto na pesa ka mutema sikoyo yebisanga mais na TV kuna abimisa image nini na TV azobimisa image nini kuna azofinga mais awa na police azolela
alors biku tu fatigue internet azonga na mboka na bandelango zela donc mbanza ngana okena ba Congo dans ça souci ça ba kina réfléchir mingi le quoi yo muta pesa confiance en kaso trainga donc internet va sur natinaki katemena kina ko yaki tambo na tongo pona azombo na tongo ngana za besoin ngo lelo ngana okeba Congo yo zawa ayaki na bana awa no yaki tambo ba bon azala na mbongo na nini te siko ngana etoza te zela nga lobi boye ye moko asala ba émission aloba ngo clair to na contrat moko te loko te mais ndenge aza na yebi ayebi ke soki aza na problème abenga nga na sungaka ye mais abando ya na ye bamakala moto na ye nga na bando pese kaka yo kasi pena ndenge azanga na okata na ko stopper ke non abando ede sute abando zombongo na ye aza na besoin eloko na kopesa ye oyo azobi image oyo azobi misa na TV asala na ye mais nzambe wa likolo asala biso ayebi to wela neti nini non to ko wela neti nini est-ce que ngana fimbu na fimbu nde na nakoki ko engager mutu musute na fimbu tozoki leki na biso Rachel bilingwa wa balaki abali astopaki émission internet asengi azonga azongi mani de John mbala moko ake abandi ko cracher guerre na basiti mususu abandi guerre ken akozongsi banana libabe boy na boy bato poto ba comprendre kate da mani de John alingi fimbu na fimbu azala ye moko unique tokoki ko engager mutu mususu te awa na kati sito afingi mwana bato talaka mwana bato na soni atika internet po mani de John azofinga yi mais tandis que yazo sa na check mwana nazoki kana na ndako oyo lukela ke libala mais afingi mwana batu akei parce que yo zala ka suna biso tozo bangazima côté mususu et comme soki tozui mutu yo bandi guerre lelo batu ba mona ka guerre na ena fifisiwa soki tolobi toloba makambu mususu fifisiwa lobaka na ete mais avant mani de journal ka TV abana kofinga fifisiwa maniki ayebi eloko nini azo anda kwa fifisiwa o fifisiwa bimisa ngo meme na TVT azwani kende sala biso na fifisiwa oyebisa yo fifisiwa lobaka ngote ezanete oye okuti mutu te osoli na bato distraire bato ba okende boye osoke na eloko ya mutu sikoyo oyebi ke non te ngalo biki moyibi te oyebi ke mutu wana kogangelo yo lie livance oke bandi kofinga ye po distraire batu lelo soki fifisi wa lobi aloba vérité batu ba mona ka azokosela ye po ye déjà sotaki premier abi otinda la finga batu non te zela te zela te kotoko tsa gantia te ngana lobi na kofinga ete mais azala reconnaissant awa na kitamo na kuta batu batondi balongole bilamba bafuye loko batu za kati nzoto na ye téléphone non bafuye loko ya kotisi soki na nzoto ne soki parti ni bazoluka balongole bilamba nani wa pekisa batu bolongole bilamba te na yesi batu mabi osombaki loko na combien bofuye te bolongole bilamba te parce que soki bolongole bilamba ba ko filmer ye ba loba ke non batu o bazalaka na ken image nange ko beba semi na futa bino mbongo oyebi eza biloko msumu eto lobeati bon mwana ngi yozo écrire ko ko benga ngwani yango yinaye o motile tina poison ken est-ce que ça va normal to sala ga émission to lobela na lobela sur manie de John Essence azara soda nanga soki na lobi na benge sikoyo zela so na bina benge sikoyo zela so na bina benge ga sikoyo na bia ya boyo mona peye zana na lukana po mona batu mususu azo distraire bino bon na lukana na composer numéro na ye non c'est pas important pour benga c'est important et vous appelez quand important non, ils appellent important. Non, zela. T'es zela. On a des solonde peut-être tu vas te développer, on va comprendre que oh nyo ça lo bawana ezaka po babatu balukele moi $20, moi 50, batindela parce que bato batindela ezaka bato balinga bisote. So yo le la na chaque jour il faut soir ya mona déjà bengi nga na bando rappeler yo zo benga nga osala écoute émission boy na go yebisete nga sala ngande na wata bengi nga
naza na tango to abeta na lisolo na te soit na roti ndepa mutu kende pa mutu tela pesa c'est tout aza ser na biso nazwa eka na beta wana doya na supporter eka na beta wana eta o yazati antenne eta o yazara yo yebetaza. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Avant que nous sommes parents avec François. Si Château est avec moi, c'est parti pour faire plaisir à toi, Champagne. Bien là, pour qu'après aussi, le Kapika, grand prêtre mère. La maman Méline Zemba, tous peuple la métolo, désolé, tonton Lusanga. Pour qu'après aussi, il y a le dynamo, le kit, d'autres, un chat, t'as donc dédié pour les bons à gaz, c'est parti, c'est retour juste après. Quelqu'un d'autre aurait fait un choix. Nous avons des questions à vous poser. Tu as la réponse. Tu as ouais, tu as Manik de John Fifi Siwa. Fifi Siwa. Pas tu es refu ou Jazz Kavoul. Jazz Kavoul. Lokamba ou Mikenina. Na comparateur otonga miganye manana na Michael Kamba na miganye mamutu na ngakati bona pona. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Un mois dans la l'émission. Non, un mois ezali en tout cas batu ba retenir eloko moko biso tozana teka pona kofinga na batu photo bando sala be émission pena ou sala émission net ou sala na émission normale leki normal. Na opesa merci na batu nyo surtout ba soutenir Ken Piana en tout cas maître Alex Sir Pauline Lumumba RDC Monde Prince Yaweli Mr Vexas venanga Louison Mbata grand prêtre dans Cape Town venanga Louison Mbata yo yebi Angel Muswahili Magizembe Kokwa Rafati Magizembe Béatrice Magizembe venanga Emel Mbala mon vieux Gauthier mascotte Mbala liboso ya mbanga pena komba Gauthier exploité venanga Gauthier mascotte na PC bambote da merci na ope Glo Langi Afrique Info Mobimba big up. Merci beaucoup à Willy Moucheni Gauthier mascotte mon agent privé, merci à vous. Merci Salon Millionnaire, nous sommes à la Maison Bongo. Salon Millionnaire, salon est propre. Pasteur Améné, professeur de l'IFASIC, recteur, la ministre de Biélé, alors nous sommes venus tout le monde. On se retrouve prochainement. Ceux qui nous ont abattu les bisous, sur le monde, parce que le roi a vu avec bonnet de ce côté. Merci pour qu'on se retrouve prochainement. Bye bye. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, à Revodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende.